Salut, shalom. Bonjour, bonsoir. Ça dépend. Il y a air où vous allez écouter la vidéo. Oh, hein? Ça dépend vraiment de air où vous allez écouter la vidéo. Dans ce bande kolanga, wana na pesi famille bota mobimba. Bambote bisika pe bozwami et puis particulièrement to pesi pe na famille bote TikTok. To pesi bino pe na mbote bambote belé ba gros bisous partout bozali hein. Eh balobi le londe eza honneur ya famille bote TikTok. La famille tozotie la bino ba image to minga koloba mwa mokie apo to tikle bino bolanda vraiment ndenge lekaki bolanda ye moko poutine de l'écriture ndenga recevoir o ezali ba cadeau na ye balobi o eza 6e année ezo continue hein balobi botala ndenge nini okoki ko soutenir artiste na yo yango na vraiment to pona famille bota na tina balobaka parce que na famille bota bayebi ndenge nini ya ko komisa star na bango likolo ah bayebi ndeni ya ko matisa star na bango c'est ça o babengaka ko soutenir artiste na yo c'est ça o babengaka vraiment oza muta famille bota oza muto lingaka artiste na yo balobi promotion de yango yo hein ozotala nini ezo marché te pour artiste na nga eloko nini ezo marché te photo sala pona komatisi amata azala likolo yango na vraiment to pona famille bota o ezali famille bote ya TikTok bango pe bamande ko sala ba programme na bango bamande ko bongisa kaka ndenge famille bota o bazala kala kini ba bongisa ki pona Belle-Vie Kanzila patrona hein kaka ndenge ba chroniqueur ba chroniqueuse ya famille bota ba bongisa ki na 6e année et puis famille bota pe o bazali banda ya mboka ya Congo en tout cas o bazala kapona Belle-Vie bango pe basepela ki kosala Belle-Vie surprise ba 8 ans ya ko préparer yango bande kolanga to moni surprise yango wana erana bazo matanango bakende ko vanda bisika pi bakozela Belle-Vie po ya bande kolanga ezaki facilité je vous dis live oyo e bandaki depuis 14 heures ya Congo bato bazalaki na live depuis 14 heures pour kaka ba surprendre Belle-Vie ezaki vraiment tout à fait difficile et là qui facilité parce que belle pour ko sala surprise et la capacité bande ko la facilité ndé bon mona kena ba surprise ndenge réussiraka et la capacité pour ko sala ngo bande ko langa alors ce n'était pas facile ti to komi bobo moni ti molili ekoti nini express surprise o ezaki lo mo be sala mana moi je vous dis mais pour ko zoyer beaucoup avec un tournage tout ça na bo sentir que mutu azana posaka ya musala na ye donc il faut si ça musala n'est pas déplacé avec facilité dans le Congo je vous dis tout avec un live sur TikTok depuis 14 heures heure ya Congo si 18 heures na bango nous a quand live to zila kaka Poutine aya kokota bande kolanga c'était pas facile aya pona basali surprise au bomonde basali yango et ça qui facilité alors parlant na ngana lobani ndenge vraiment na loba muki avant na tiki la bidonyo so botala ndenge Belle-Vie a lobby ndenge vraiment à s'exprimer en tout cas to tiki la bino bolanda bino moko comment elle est contente na ba cadeau na ye comment vraiment aza content na famille bota mobimba on a les apôtres na biso toi na besoin de ce qui sa Belle-Vie toi na besoin Belle-Vie azala heureuse to kocha heureuse na kofinga te na kofinga le batute to kocha heureuse na musala na o azali ko sala ozomona donc tellement même na biso musala ba film il faut to sungai na ba film na azali ko sala il faut to la se bolingo to la sa Belle-Vie ezate ke to la sango na nzela ya kofinga ya koleka na réseaux sociaux kofingele batu ya kokoche ba confusion na batu ba conflit na batu non bolingo yango to la sa Belle-Vie na musala o azali ko sala biso ya ko apporter en plus pour na star na biso akende liboso alors ba voisin eza exemple ya kolanda bosala makambo ya kitoko pona artiste na bino et non bosala makambo pona mabumu na bino ekota mbongo ekota na ba poche na bino mais bozana eloko mote o bozo ko apporter par artiste na bino bozo mona wana eza ba caméra ya cher hein ya cher je vous dis o eza ke facture ezali
aux familles bota ba cotiser mbongo pona basala actrice na bango hein o ba bengi na komba Belvi Kandi la patronne Poutine de l'écriture Mama Kioma hein donc abenga mina ba kombo belé bozo mona siko surprise o ba ndeko ya famille bota ya TikTok ba sepele ba sala Belvi Kandi la patronne ba ndeko langa azo mérité. Elle est heureuse. Yangona ma finga na bino. Buzoba na bino. Nyonso bosa, asa toujours aimé. Donc nyonso bokoki ko sa pour la Belgique, asa toujours aimé. En tout cas, to signer contrat wana. Buzoba o nyonso bino boko bimisa libosa Belgique, biso photo sale surprise. O ko surpasser buzoba nyonso o bino bo lobela wana. Asa toujours au top. Asa toujours au top. Et ça exemple à suivre. Bozo artiste na bino o bolingaka. Bo comme c'est hein bo salaye asepela. Asepela ratina ko fingele batou, bo fingele batou, bo bimseli ba relation. Non. Bongo te ba soutenir artiste. Bo landa biso. Kaka ndeke ba ki bo surveiller biso ba panneau en tout cas bo landa pe exemple à suivre. Eh, parce que famille bota, bon là c'est vraiment que baza meilleur et pas Belvi Kandi la patronne. Donc sa capacité na biso, donc sa niveau to linga mama la biso to linga ki na ko fingele batuté, to linga kaye na ko n'importe quoi te met to linga ndi musala azo sala biso, tellement ils ont apporter les biso en plus. To na posa musala na ekende liboso. Hein? Oh yemo kolobaka famille bota nzambe dem ta tchanga pembe na bino voilà. Botala ba fani ya solo nde ba soutenir artiste. Bozomona. Bomoni différence ezara entre biso na bino. Donc toi ne karamoulai. Hein? Toi pe ne karamoulai te bi ko faire sourire maman na biso. To faire sourire yena ma finga te, to ki to fingeli ba tout le monde non. To faire sourire yena musala zali ko sala parce qu'azo mérité, c'est ça. En tout cas, il y a des exemples à suivre. Il y a un cas qui peut loba. Ouais, côté première fois pour la chaîne, il faut vraiment la famille Bota. Abonne-toi. Babi, ah, il y a la famille Bota. Vous s'abonner. Vous cliquez la cloche à notification pour ne pas rater et l'autre côté. Voilà, nous avons ticket la bino bilili bino moko bolanda. Ndenge ni surprise les kaki. Ndenge poutine à kota ki. Ndenge poutine à lobby. En tout cas, on dit que la bine est là qui boutou, hein. Bon, mon que mouli les a vraiment, est là qui boutou, mouli les côtés qui 18h. Mais tout à qui n'a acheté fallait surprise au et les cabane de colanga, bon, mon image est là. Donc, vraiment, on a petit cabine sur Kobo Landa. Et puis, on a la bino, toku tani blasma. Merci, c'est bon. Si tu as un temps, on va ici après. Maman, je vais la faire. Madame, la compte la famille du c'est bon. Vous savez, basta.
Vitalo to Fanta. Vitalo. Je dois demander à Allô papa, oui papa, allô. Fatima Kumba, Bakumba, on te bat pesa yangu na maboko, s'il vous plaît. Mwana mama na ngai bébé Lina c'est maman. C'est là ma bébé Lili. Wana bébé, wana maman. Wana mon bébé. C'est là ma. Bana maman bébé. Nandenga mulai boy. Basombe là-bas, comédien bazar, merci tonton. Oza là il Bonsoir maman Belle. La famille qui va encore à nous. La surprise de ce soir. Voilà. C'est là parce que sont décidé qui ont d'abord c'est un projet. C'est un projet. Mais à tout qui est réalisé. Batu ya famille bota TikTok bwana ba short bole kaliboso s'il vous plaît. Bole kaliboso. Bien ka tout ce qui va se passer. Pour cela, comme il est TikTok, il gagne ça qui pour améliorer notre travail. Pour améliorer notre travail, ça, c'est les caméras. Fongola. C'est les caméras. Fongola. Voilà. On est prêt à encourager. Lexa décor. Ça décor. S'il vous plaît, tout ce qu'il a vraiment espace. Vous faites ça, il est très bien, attendez. Et vous tombez là, ma bobo, parce que
Bangon Baza à l'honneur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, deux sur ma question. C'est bon, il y a Merci beaucoup, merci. Moi aussi penser après. C'est ça. Très bien. Et on a fait ça. Voilà. Très bien. Les caméras. Non, faut les garder, hein. Au cas où qu'il fasse. Mais avant, ils ont partir pour les au cas où ils faut partir pour les maisons. Je suis là. Merci famille Bota nyonso. Donc aussi na bilo musika. Donc on s'est ensemble avec vous. Vraiment. Côté Simbi te bobengi to bongi. Donc ils sont beaucoup plus des arts musala. Tout le babena mukie mais tout ça ndebele. Ça va permettre à percevoir d'inspiration. Et c'est une biso to se terre to ya sala. Ya mona non? Merci beaucoup, merci pour la idée vous pour la initiative na bien en tout cas. Ça me touche. Amen. Ça me va droit au cœur. En tout cas, pas dans mon habileté ça. Bazate. Aux âmes mystiques, aux affaires, je le répète toujours que Dieu vous a mis sur mon chemin. Amen. Vraiment. Dans la diaspora, bango ba Hollanda yo quand même. Kasi on a vu famille sur TikTok. Bango ya so. Badi mutu bongo uzena tanga kumbeni na utanga. Ata maman Marie. Hein? Ata maman Marie Tabora. Basé. Ata Rachou. Ata Will.
Exemple 14. La maman de 4. Je ne saurais pas vous citer. La Ningabi, on a son Mingi, famille Bota TikTok, il y a WhatsApp, organisation la bien impeccable. Un grand merci. Lorsque vous avez une surprise, vous avez vraiment appuyé élevé au travail. Aussi, ça a été fatigué, je vous dis. TikTok, bozo photo. S'il vous plaît. Ya Simana. Ah, c'est l'organité Simati. Maman,